Bien, tu fais, Billy les Kamalobana et DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengoza ya biso ya koyeba ke bozali ebele o bozali kolanda biso na ngonga oyo tolingi to partager na bino lisolo oyo toza nango lelo boyebi DMTV ezali wana kaka pona ko analyser actualité na République démocratique du Congo, actualité bien sûr politique, actualité na ba domaine nyonso ya vie judiciaire et kozala même sportive to culturelle, mais tozali wana pe pona ko talisa ba faits sociaux oyo ezali ko koma na quotidien na biso ba congolais, parce que ndenge tolobaka Kinshasa ezali RDCT, de même na kati ya Kinshasa pe Gombe ezali Kinshasa te. Kinshasa ezali munene, il y a des endroits où so bakangi yo misu kouta par exemple Gombe ovandaka na Gombe bakangi yo misu bakitisi yo moko na endroit wana soko fungoli misu okanisa lokolo ozwaki avion to ozwaki mutuka to ozwaki masuwa et que ba déporter yo ba memi yo na mboka mosusu alors que ozali kaka na Kinshasa. Pas si ezali, et nous voulons bien que bakondi na biso bakoka ko s'imprégner vraiment na passion ba congolais bazali ko zwa tozu kak exemple ya capitale Kinshasa, parce que c'est toujours retrouver babisika mususu ya lolenge auto la sabino to présenter bino tout à l'heure na kati ya Kinshasa. Imaginez l'intérieur du pays aux alandenge nini et sika au belge parachevaki mission na ya kotongate, parce que na Kinshasa déjà si ça ki kotongate za bisika musu akomaki na été ou bien tikaki pour des raisons peut-être la géologie kotala que espace wana damso bakotongate po biso to yaka kata espace ndenge ni to tongi kaka, mais Kinshasa kuto tomoni que belge asalaki pena tongaki pena bien, mais tozomo la ba endroit mususu oyo okoki ko imaginer te et bato bazali ko vivre na condition nini, condition moko ya insalubrité extrême o ezali kaka evande liwana kande bozali ko vanda ya moko déjà ezali ko memela bino maladie. Donc toza komi tout na ba kondi na biso ba kondi en tant tozolo ba tozo ba pouvoir onyo surtout mais mingi pouvoir exécutif na législatif, parce que ba honorable député bango wana nde ba yaka vers population wana pour que ba koka ko senga bango ba voix na bango ba pesa bango ba voix na bango pour que ba kene kolobela bango na parlement. On dirait boloba na binotin trêve de bavardage hein bolanda na no bona simato zonga to salamwa analyse na biso plutôt conclure. Je rappelle que bozolanda DMTV sozana no abonné te, cliquez comme abonné na chaîne YouTube oyo s'il vous plaît, et cliquez pe na cloche hein et moko ya moké za cloche la notification ko bima na côté ko permettre no koma ko zo notification sur ma prochaine analyse au mettre en ligne. Merci beaucoup, to kutani tout de suite après. Bonjour. Ah. Awa totambusa mikro na biso bana poto kande to boloba to tuna kaka ba mituna na mito to Yesu awa kotala ndeko na biso eza tongo to tuna yena. Bonjour ndeko. Bonjour. Ko pesa to komona comme on a Serge Massaba le grand frère. Ye moko prêtre ndeka na zo mona nga déjà. Yeah. Serge to tuna question mo to yo. On est bana. Ah OK, merci beaucoup. To tuna question moko bo. Est-ce que Serge on lui arrête pas fruit? Bon ba fruit za na ngona Congo mais biso bo wa tapo to mona yango te. Fruit. C'est mina so mata gene na ngana diamba na ba ni na ba ego. Oh, c'est vrai. Fruit bendo lire no fruit te. Eh waya. Oh, yangwana me fruit yangwana. C'est vrai. On comprend. Ah, dis on a souffrance à makasi. Dege kisi ya corona ile diamba na gene. Oh, on comprend.
yango biso to ba yango na chaque 5 heures yango deke ekimisa corona quoi mais to côté déjà na moment elanga ba tino baza ko na poto bozo ka bibi elanga za bien na moment yango so to tuna suko elanga yango to côté corona linga chaud mais to côté na mali to kufa combien bon to boite mais pour ça na zande que ba ke kolia fruit eza bien la santé ya mutu mais non le bike est-ce que bana to côté année ata fruit moko lete bon na les fruits belé fruit yango ezandi ba gene kaka Nzelo Osco espace Campbell Tag espace Tala vous à rivière une rivière où on espace un espace Campbell ils ont quoi club mobile on est clôture mo ba tol mo wa kala ta porte au Kotiwana sous les arbres sous les manguiers donc Kinshasa c'est une réalité non ouais on voit mo ba Congo mais Kinshasa en des cas les gens respirent de l'air parce que mon pépé moi ils en est fraîche et puis ça Sali conseil nenye mamai nenye sabisanga bato bona sima na mobali kata mobali pololo lele na sima ici kadae webi mobalo ya kusula kamai bosa na kamai elle est fort moi ça elle est fort Arata. Ouais, Cisco. Voilà, Boti Kolanda image auto proposé bien on a ya kotali sabino kaka ba condition de vie ndenge zali na kati ya mboka na biso na Kinshasa wana tozali na Bibwa nous sommes là dans la commune de Lanzele et botala condition ni batu bazali kovanda ndenge bazali ko vivre ezali vraiment kopesa pasi tozali komituna est-ce que ba autorité na biso tango ba komaka na bokondi eke basala ka programme na bango na misu parce que tango toza ko élaborer programme e bandaka na mutuna yo avant couler yango sur papier na misu na bango tango ba mona ka Kinshasa ba mona ka nini wana bazomona Gombe ndenge ni toko bongisa lisusu boulevard du 30 juin ndenge ni toko bongisa lisusu 24 novembre Mandela ndenge toko ko bongisa lisusu avenue Kavubu na partie Kota Gombe ndenge toko bongisa lisusu poids lourd na côté ya Gombe est-ce que ndoto na bango ba mona kaka wana donc ça dit que bango ba bongisa ka banzela oyo za na intérêt na bango moko zo permettre na bango ba komaka na ba immeuble baza ko tongela biso ya ba étage ebele tonini et c'est vraiment malheureux ya ko constater que ba kondiango bayebi quotidien ya batu ya Kinshasa profond lolenge ni batu bazali ko vivre oyo boti komona ezali pe kaka Kinshasa et lorsque gouverneur ya ville ya Kinshasa zali ko beta neti lisolo ya Kinshasa bopeto nous voulons savoir de quel Kinshasa ya zali koloba dernièrement totai kotali sabino na bakote ya Kisenso kaka ndenge batu bazali ko souffrir pona mai ya komela nous avons un fleuve ya Congo oyo ozomona fleuve wana comment kaka batu na Kinshasa traversé par le fleuve batu pe bazo vanda musika te na fleuve wana comment bakozanga eau potable est-ce que ça kindokité est-ce que ba continue biso effort nini bazali ko sala pour que bakoka ko desservir batuana na eau potable batuba mela maya malamu plutôt que oyo ya mabe au totalista kibiona tozaki na Kisenso lelo oyo to na Bibwa tozali na commune ya Ntele bomoni dans quelles conditions batu bazali ko vivre et bongo ya boye yo za ko beng ndenge biso to za ko continuer ko ça appel à la sensibilisation nous n'allons pas nous arrêter to continuer que batu ba
komi batela na maladie au coronavirus parce que coronavirus ezali koboma effectivement, mais parmi ba mesures esengeli kozwa ba mesures barrières ezali ya koyeba kosukola maboko tout le temps. Ce que maboko ngozo sukola ngona mai ya genre nini. Ces conditions ezali acceptable TP matoi ya ba kondezali ya kokanga mape na période nde tozoloba même na ba député yango ba mona na ressources te parce que ceux qui vacances parlementaires yo za ki élu ya Kinshasa na Moamba mais sengelo kitati na bakisenso par exemple que ngotalo za élu ya Changu sengelo ko matina babibwa o toti kolakisa bino wana ezali vraiment pasi ko mona lolenge bande ko bazali vraiment ko vivre mais congolais lokola azalaka azanga na essence ya humour te je pense que yango ndezali peka ko maintenir congolais na vie malgré ba péripéties surtout ya vie malgré kara oyo ba konti bazali ko beta mais congolais a retrouver toujours moyen moko a komisa même condition na ya mabe wana komisa ngo lokola loko moko za ya avantage pour naie na mboka tokokisi 60 ans d'indépendance toujours vivre ka na ba condition wana moi condition malamu belge nda tikaka ngo belge to critikaka tout le temps bataka biso na boumbu mais biso bato tozu bosomi yango. Qu'avons-nous fait de ce pays? Donc je disais, Congolais, azanga kate, malgré la situation difficile, bazanga kate ko garder mola, malgré les conditions difficiles, bazali ko passer. C'est le cas, par exemple, il y a jeune Oyo, bozo découvrir wana, Oyo azali koyemba, il semble être perturbé mentalement, mais bomoni ke azali quand même ko conserver talent naie ya chanteur parce que boyo qui Zali koyemba wana et ça moi image koki quand même ko ça peu moi malamu hein pour ko tala ba image net total ngwana faut muteme tout ça ma faut capable mais voir quand même quelqu'un qui a longo de l'environnement ndenge zali wana même si on voit bien on sent bien qu'azali peut-être mentalement perturbé mais zali ko sala comme on a que si on a pu tout ko zwa bango ko tia bango na ba condition malamu te parce que mboka ekambami na mauvaise gouvernance mais quand même congolais amiti qui peut être pas kufaka na souci mais moi sans paix il y a humour à perdre moral na été toujours mon ango ezali mais oyo to sali ezali pour la ko interpeller ba décideur ko interpeller ba kondi ko ça na bango que esengeli ba o bazali ko kamba par exemple ville ya Kinshasa ville province ya Kinshasa ngo to mona rango muke na kata carte mais ezali pe munene esengeli ko koma partout yo sali Kinshasa bopeto ngo pona nini pona gombe kaka mais Kinshasa ça munene o échoué non déjà Tolobanine o échoué déjà parce que toujours mon attendait ni ko réussir na babisika ya bongo ou échoué déjà parce que rien que na gombe yango toujours mon a déjà que eza mo ndenge et bon na babisika neto to l'action comme am colonie est-ce que yebi yango kutu kezali voilà toujours le belapena gouverneur ya ville province ya Kinshasa oyo kaka po abongisa zando akotisa bopeto na zando il faut joyer mandat na mobimba botala ba confina qui même gombe pendant tout ce temps tokomi wapi na zando wana donc mandat na mobimba aussi la ka po ya bongisa ja gombe mais avant bozo bokonzi yango vous faites des promesses ce que comme na bokonzi yango ngo pesa biso explication moyen ça vous ne démissionnez jamais parce que ma benga na bino et zanango ko se retrouver ma benga population des autres se retrouver et c'est vraiment très malheureux voilà moi li kamtonga to partager na bino hein oyo ezali actualité ezali vie sociale nde toza ko vivre au quotidien ezaboye yango ezali kamuku te ke kosila lobby parce que pas wana bino bomoni ezali nango ko continuer za quotidien à bateau et peut-être lobby tam su to ko kweka pata na ba pakajuma wana tota ndeni ni vie ezo zala poto kaka petro ndeni ni vie ezape ba côté wana en tout cas merci beaucoup ceux qui bo apprécier ndenge to sali moi réflexion oyo lelo to pesi bino merci botikela biso like yango nde la biso ke bo sepeli pe et surtout ba commentaire hein ceux qui ont commenter peut que ça a bien et surtout s'abonner dans la chaîne oyo s'il vous plaît hein chaîne DMTV et dès que s'abonner au monde la cloche moko bima juste à côté wana ou cliquer ka wana ce que comme recevoir information dès que tu es analyse to vidéo moko en ligne ba moko ba signaler yo que DMTV a tie vidéo en ligne coronavirus ezali Tomi Batela prévention et les kinyo surtout yangonde ezali ko empêcher maladie wana zo biso merci beaucoup na ndenge bolandi biso ebele pe ndenge bo permettre to ko partager na bino ba quelques minutes oyo DMTV apesi bino
Au revoir.